Bonne année, merveille, naba Congolais nyonso, nabikela munankolo et naba Jésus réponse. Zambe azwa lokumu, Zambe na biso yo kaka, azaboboto, asali biso ngolu, nanga, nabino, nabiso nyonso, tokoti 2023. Lelo le 1er janvier 2023. Naika kolubaki année oyo eza année ya kokende liboso kozonga simate. Donc maman malela londi maman 100 jours alobi chanoka mutu e katana teme e telema elingi kolakisa ki okolonga na nyonso e ye moko Jésus Christ de Nazareth oyo asali ngolu ya kopesa yo année 2023 akosoutenir yo ndima amen. Kozanga te na bundi 88 na bandal bisengo are chibangu na banzi tokozala kokuta na bino na page na biso ya Facebook Jésus Réponse officiel to na chaîne na biso ya YouTube Jésus Réponse TV. Numéro ya mama ya téléphone to ya WhatsApp ezali 82 23 44 233. Moningami kende liboso kozonga simate Yesu ya Nazareth azana ngambu na yo po asali biso ngolo. Tika na bakiselo ke ngolo tozwi tokanisa bola mwanzambe. Mais ya mutuya au vivre na année 2023 na bosantu wana ekozala malamu mingi. Kopesa diable sikate. Ayiba molimo note abebisa makambo na ote. Mais zalakati na bosantu po ye moko nzambe atika la protection ya libela. Et ceux qui to silisi année to moni année mosusu to kopesa susu nzambe merci. Bonne année.